voilà, merci beaucoup, cher ami, téléspectateurs de la télé des réflexes, Njili et Tumba, autrement dit, Net TV Télévision. Merci, Nabino, pour la confiance, merci pour la fidélité au message, au Mona Souka Badjoka, vraiment, ça l'a bien. Merci pour Nabino, Boza, et Boza, poste, réception Nabino, autrement dit, poste avec écran Nabino, donc, Boza, peut-être toujours, Boza, toujours, voilà, au Bolingarami, Mona Souka Badjoka, Serge Bolo, voilà, je vous ai apporté l'occasion, bon dimanche, bon, au Bastimba, vraiment, au message, maintenant, où il y a Rota, coup de pouce, moi, moyen, pour l'émission, et ça, vraiment, la pêche moté, na papier, à bravo, c'est le moment, à Paris, la pêche moté, pourquoi pas, bon dimanche, il y a Bagnon, il y a Aden, il y a Patrice Bimbili, hein, donc il y a Gary Mogao, donc, pourquoi pas, la pêche, ça sous moté, na Roger Baté, sa fondation au sein, coup de chapeau, na pêche, ça fait bon dimanche, il y a Sayo, Malosa, madame maman, et Lali, Malosa, autrement dit, maman, et Lali Simba. Vraiment, donc, il y a un vous a belé dans le poste télévision, il y a autant la monde à Souka Badjoka, vraiment, coup de chapeau à toi, Gil Foulard, mon Jérôme, vraiment, sans plus tarder, il est toujours bête, vraiment, ma solo ming yanji, il est toujours bagarre, ma mi balé, donc, tout le avantage, na désavantage, yanji. Je pense que vous avez belé, devant le poste certaines vidéos télévisées, il y a autant la monde à Souka Badjoka. Voilà, sans plus tarder, Naomi Kako, Lobela Kaka, donc, comment dirais-je, donc, sur la route Maître Coquet, autrement dit, donc, avenue Maître Coquet, il y a mon vraiment, donc, il s'intéresse de comme na quartier 6 ou babingi na kombo ya quartier Kasai na quartier Kivu, autrement dit donc quartier 5 Kivu, quartier 6 Kasai, des quartiers on a bazo plaidé trop bazo les vraiment ils ont quartier mo ils ont vraiment quartier historique pour moi il y a une commune ya Njili mais malgré ba citation mo ils ont comme na chaotique to éviter to globali ni pona ba situation autour mo na commune ya Njili na quartier avec na quartier Kasai ou na quartier 6 na quartier Kivu ou ya quartier 5 vraiment bande hôtel biso vraiment ba population ba on est là trop vraiment pour na des quartiers vraiment sauf qui ka mboule beti il y a pas moyen de passer route réalité to lobela mais matali environnement mais to la des bases des sujets to robeta c'était mingina donc auto ba na combo dirigement to ba pardon to ba kina combo donc on va parler tout hein, de la société to ba tout environnement parce que mission na bien to lobela nyonso omoni njili eza commune kenda sango mais bande bana njili tilelo ils ont marché toujours reculé. Pourquoi toujours reculé? Pourquoi toujours reculé? Parce que la fois dernière, tout est la personne a dit il a dit tout pour l'Angile. Biloko aujourd'hui on a marché à liberté. Ça a été tout bazo comme la marche on a bazo qu'on voit quand on doit poster la police. Ils ont na quartier comment dirais-je na quartier 5 autrement dit quartier 5 na quartier 6 Kassai, je pense que vous avez devant pour cette télévision à venir. Pourquoi pas la festival cette station là un grand station un bon dimanche na chouchou maillot le pose à la festival mbote donc à ce play vraiment nazal le devant pour cette télévision à venir il y a Webi Sabino mai ozo de Kananjil donc Webi Kenjil Ezaya batebelé Njil Ezaya ba grand prêtre belé mais le Njil ils qui ne vers vache maigre pour éviter tout le bandit toujours avancer vers Nasuka Njil il y a pas moyen de passer ce mboule beti Njil à la rater ceux qui na Boutou, il y a trop de chambres donc trop de molili. Tout le monde bande qu'on a biso. Celui qui awa ezana na ba ressortissant et belé à banjilo ou abima di banda. Mais to senga ba o ya quartier 5, na ba o ya quartier 6 Kasai. Beaucoup ko sangana, bo me kana ko kotana makambo parce que ba quartier la bino mi balé so ngimbu le beti, il y a pas moyen de passer. Même si ils ont sauté, il y a pas si au koko les caté. Non mais on la régie c'est la Ronkebana. Si vous êtes prêts, au me kana ba c'est le premier élément, ba mon ni quartier 5 et zalina quartier 6 Kasai. Ba madame, ça va on se retrouve tout juste après dimanche sur votre image. Voilà, bande bota la biso à toi dans quartier 5, dans quartier 6, vous avez un maître croquet. Donc à tout ça devant bureau la police ne bozomona o la police y wana skami tukana parking wana ezali wana la police mais bota la chose grave salité oyo ba ko boka ngo na devant la police bituka minene ba bene utaka kubina masina boka ngo na njili en tout cas bika mungudi bota la makambo vraiment to éviter tout le banini mbala mama Ingrid bota la non pasia yango to senga na communauté njiloise botelema to longola ba débat moko stérile botaka te to sangana pona njili bonga to zala vraiment moko même ta ben botinda ben to longola ta la poste la police wana ba bomba njili tande ba boka ba salité to singina ba njilo atu botema pona njili eza vraiment bien boyende to kolonga
atana bayimboka pe quartier 5 balelaki mingi pona quartier na bango bola na ndenge papa Mpongo pe alobaki pona 5 molanga papa Mpongo sikoyo salite oyo tozalaka na biso na mai ezalaka na biso banda kala awa ambula ezobeta mai evandaka nango mais sikoyo salite ozomona wana salite wana baya kobwaka yango na 1h du matin. C'est 4 camions, ba camions na 1h du matin mboka elali ba koti na la police ba yeko sopa mabe salite wana. Salite wana bendi ngungi 18h 19h okoko telema te. Ba camion wana tracteur ya te camion azelo na sima. Ba za ba camion utaki na nini na liberté. Ba salite wana utaki na liberté. Si vous avez côté, vous avez boire kango, vous avez boire kango en amba. 1h du matin. Ba maman va intervenir, mais dans place yo, pourquoi boire la salité té. Bazo rebongisa habiter. Batinde na gouverneur qui ba boire kayango awa boye. Donc croyez que ba ko planifier yango. Donc ebendi ngungi mago na butu magorodo. Donc masolo kunde tout ko yoka la té. Fondation ah bon c'est fondation ado bato batinda ki ba ko bwaka salite wana epesi ngungi ya liwa bana ba maladie pa mafama malaria donc ngungi leki na dezaka pende ko solo babe même yo moko ndeko zope mazuka ndeko solo zopesa bateni na bango ya banini bayataka on bayaka toujours na 1h du matin na elle bato wasolo te 1h ba ko bwaka ba mama bazo makele nini ko la sio ado bazala banini na bango na bilamba na bango wana bauta na salite na liberté bayaka nango bwaka parce que ezala ba notable te ba ko lo ba Jean ba côté ba bango bon to mona ta Jean mon côté à loba la police yango na po bazo bwaka ngo na miso la police va telemi bazo ta pe ba population district dans la police to mona ta ba la mon côté to pe agent moko bien service moko boy ya l'état ko déclarer que pour ani bo bwaki te to mona te Mpongo, papa Mpongo. Au quartier Kivu. Quartier 5, mais c'est comme Kivu pour l'enrôlement au quartier Kivu. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On est derrière tous sur ces plateaux. Tout le monde est population. On va dire qu'on est là vraiment. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de passer. Mais route donc route Maître Croquet, autrement dit donc dans avenue Maître Croquet. Depuis 54, rien ne marche dans la commune Yandjili. Pourquoi tu veux venir ni bande na biso tala fama biso. Tala notable belé, ba député bazoya ba tebele ba zakiba okende. Mais bon tala, salité ezouta na commune Matina na marché à liberté bazo boka ngwa devant pour c'est la police. Pourtant nous, deuxièmement to bekolo non mo ba ka o ya ba parking na bandila. Parking est tondi vraiment comme on dit parking est tondi hein. Na bandila, il y a pas moyen de passer. Il y a seulement l'eau ça. Donc il n'y a pas moyen de passer beaucoup. D'abord comprendre qu'il y a un plateau. Hermo, mais c'est dans la paix, Hermo. D'abord comprendre. Donc la réalité dans l'Arabie, Bazo Benga, Bisso, qui moi, dans Souka, Badjoka, donc je pense que dans Benga Bisso, avant de partir à Paris, donc papier à bravo, c'est le moment. Donc les Arabiens, comment papier à bravo. Et ça, l'Arabie, parce qu'il y a en direct, il y a ligne, il y a Bisso, il y a dimanche à l'élo. Merci, la Bisso, la Bisso partout. Partout à la Bisso, maman, tout est en Gilles, maman, tout est à Paris, maman la biso SOS maman Kadi Gansia tout botta la biso vraiment bon dimanche pourquoi pas appeler bon séjour na le véritable Dieu merci limoneke est vraiment vous comprenez que boben la biso la plateau tous en émission et ça vraiment bien parce que oloben ngaka faut comment ça la bien papier bravo comment boben ngaka te voilà tout ça ba mingi mamanjili Maître Croquet ils a vraiment pas trop bande ko botel biso les populations isolées là to éviter tout le banini to éviter tout ça la nuit pour l'angile. Ya Roger Pambo, tala makambo ya commune Angile. Ya Saloma Losa, botala makambo commune Angile. Ya Roger Batesta, botala makambo commune Angile. Ba vieux fond de Charlie Venatoire donc dans vos belé. Ta vie Angile notable botala Angile. Angile de Koufa. Angile OK na souka dia sa bien donc Dilo à Paris à plein. Surtout Tomo. Botala Angile. Angile za ya bino
Au lieu de la donc tout le gouvernement non. Vous voyez que c'est rigoreux, vous savez, il y a pas de banjilois. Moi, moi, banga, moi, couloir à mettre ça intéresse comment la fond, il y a Bakwanga, comment dirais-je, là-bas au fond, vers le marché Bakwanga. Il n'y a pas moyen de passer. Mais les autres, ils ont mis la 5, la 6, parce que tout à un moment, il faut comprendre que l'on dit, toujours vers Souka. Comme il y a Souka, on a vraiment l'émission de l'eau. Donc, il y a ce que Bozo Landa Bisso, une dernière population à l'île. Voilà, avant de Kawana Bino, c'est la conquête. C'est le deuxième élément. Tout le monde a un quartier 5, un quartier 6. Basali ko la mine na ba kondiandiri ba notable botalandiri donc tout le monde pour autant dans deuxième partie na biso ya émission ça va on se retrouve tout de suite après donc on a vu que Bozo na plateau à tout de suite suivez. Bandeko yanjili nyonso tolanda kaka te l'état asala te tolanda kaka te boye oyo eza aveni Ntsanga aveni Mayidi na quartier 5 wana eza na aveni Mikao me botala ndenge maître Croquet ezokufa basalite bozomona oyo ezeuta mosika bandeko na ngai euta na commune Masina bazoboka ngo devant la poste de la police wapi banotable botelema éveil nos conscience tolamuka mpona njili tozolela oyo tonga tyango totelema mission na bino yango oyo komi bacoin oublié njili babosani biso botelema banjiloa tozala lokola ba west africain bazalaka moko batelema babongisaka mpona mboka na bango totelema mpona commune na njili mpona mboka na njili wapi bino notable njili ezokufa binka mungudi botelema pepetazi wapi yo pepetazi wapi yo oza place ni Francis Bambeleya botelema banotable ya njili botelema toleli mpona bino pepetazi wapi yo tozo riske njili edinda sembule beti edinda tozo riske njili koma na pasi tozo ebite tosala nini bandeko na biso toleli na mai ya misu botala nde komi nzokoma wapi bana poto boza place nini bosangana inga 13 boza place nini Aden Paris boza place nini bavertisseur nyonso baressortissant nyonso njili botala maboko bosimba na pona njili tala njili zokufa nazo lakisa bino njili ndezokoma bo soutenir njili bo lax nzambe sunga biso madongo zulu wapi yo Richard Lwemba ya Metchol banjilo atu papa Lwemba za place ni ya lamuka papa Lwemba ya ba parking etonda na nzela pepetazi ueti pepetazi ya tuleli pona pepetazi yaka salano anoki tozokufa tozobelela po soki te tozokufa banjilo boza place nini bolamuka wapi nzambo alamusaka banjilo atelema nzambo alamusaka konsesa banjilo abotala njili bakondi nyonso bayaka en tanga vote nga za mwana njili me botala njili insécurité mituka la nzela balabala etonda bandako pe baotonga koto bandako kitoko eza koto oyo me moyo kota mituka eza te ya sao malosa oza place nini mamela lisimba totelema mpona njili bamama mabondeli boza place nini tosambela mpona njili oyo ekomi kaba prière. Pourquoi tu comme na souka? Bande bazolela pour le micro. Ah papa biso awa papa Serge biso pasi awa. Senega ozomona awa ndenge mai ezotunda awa pena ke none zana babwaka bafulu bambula soke beti mai kotonda awa et puis ezosala salité na solo ya kosakana te. Yango pena tozo senga pena keno ba mikonzi na biso pena o tozo votaka na njili pena basunga biso pona salite oyo po ezo pesa maladi moko ya kosakana te yango tozo senga pena keno ba konzi na biso basunga biso pona na makambo tozo mona oyo mais banda pe toyoka keno bazo ya kosala nzela oyo tozo mona ta osomoko te bazozwaka su basalite zouta kote kimbuta soki ezouta wapi bazoyaka lisusu kobwakela biso yango awa ese bazoya kobongisela biso to bazobebisela biso esika na bino moko bakonzi oyo bozotinda su bakamion ezoya kobwaka salite oyo bobandaki kolongola bazoya su kobwaka yango awa yango tozosenga bino keno boyokela biso mawa boya kolongola biso salite obobongisela biso nzela mai ezotondaka awa toza so na posa kozala basalite oyo toza na posa nzela eza kitoko bakamio eleka bato bazala na bafacilité ya kokenda bandako na bango mbula soki ebeti bato bakoma na difficulté mpo bakoma na bandako. Voilà, merci beaucoup. Donc là, nous sommes de retour sur ce plateau. Pour mon population, et je l'ai toujours là. Tu éviter tout le manini.
que tout ça la nini ba notable Angile ba député ba évention o eboyeko pour les donc il y a côté ba candidature na bino pour Angile bota la population Angile ne comme na vache mère bota la vraiment ndenge population Angile et comme vraiment n'a pas si vraiment la population Angile comme n'a pas ba tout bota la biso devant poste service na bino devant poste télévision na bino bota la biso partout bon na suka ba joka population Angile ezolé là trop bazolé là bon comprendre que non population vraiment va se plaider parce que ceux qui ont vu tout cette information au thé, tout diffusé image au thé, moi exact population vraiment isolée là je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission pourquoi pas na festival merci beaucoup na ba o banso ya sima ya caméra merci na sela kumkebana merci na bino banso o ndeki mona suka na komi na suka na nga lelo et pour na lelo to ka wana bino vraiment na bi ke mbala sima to kuta na merci na mama Elali Malosa ya papa Sayo Malosa merci na ba imboka nyonso merci na James Mabia Angelo ya Paris ya play merci à tout bozala rabiso quand on est venu merci on se retrouve à la prochaine émission toujours dans NDTV télévision Tonga Tiango ils en bien au revoir.